Bonjour tonton. Bonjour. Pardon, on a besoin de s'appeler mon aussi pour nous. Na faille na nda ko pambongo pesa na bête numéro. Appelle 300. 301 minutes hein. 301 minutes. Papa, na faille na nda ko kopa pardon l'excellent kitibo. Na faille na nda ko ko pambongo papa ya mobali. Mobali soki asengi nzoto ko pimela ta otika ata na date moral. Oui, bonjour. Suleiman Kauka. Oui, papa, naza yo comme to benga te mikolo. Papa, posa no moi te naza pia kamoko na kosote. Non, ya. Donc, pardon, Suleiman. Nana quand yo benginga ipoto sur la makambo c'est important. Obenga polo balanga ke yo bala. Obenga po kum c'est la moi sino Christelle le pire. Et Suleiman orgueillé, na nyonso na sali na Suleiman. Suleiman na mona yo loko lingyo sukola don do besozo tambola. Na ebi yo mo bimba ndo loko akauza na douche. Et t'as Suleiman il ko ebisanga. Non, Suleiman soki ndaba poto talinga te, yebi combien de bana poto nga bimana bango. Na ba pays développé ba kozo nzoto na ba tiango pe loko checking pona bimana bana poto ebele. Tezakate loko bina na sepelité. Na fande ki yo oyebi nini? Na oki appel na yo tellement na banda obule yo. Na oki mamute panzani kia. Sko chito swa na oki nzo na okuya bordon na mabele. Et le rodeo lobi énervé nga. Papa, ta yo mon kono. Ko kata te. Na bibo papa. To fandi na fai na ndako to fai na bande ko na basi. Garçon do bi mana. C'est là eleka. Na zo expliquer mutu poza likamba loba na nga to yoki. C'est là papa. To fai na fai poti. Garçon na bande vivre ne. Na zo expliquer mutu za likamba sanga te funda nga bakanganga. Yo mono ba race na biso to lala na kasho. Na pesa non mu continue comme ça yo yeba loko na salle na biboy abengo no ozo l'excellent minute et au sai loko te yo kanal abengo yaka quelque part nini boy na yete za rendez-vous et lo nyoso pe rataka papa le lo benga nga boy na kanzi kuto benga po pesa mbongo na la kai ala kainga obika benga po pesa ki abali pesa ta comme katanao au monde na keboy garçon obenga nga mkoleza zela papa malembeko na date la ministre obi Zela ko pa oh ndako loko venga déjà nango na ki 15 minutes ate za 20 minutes niveau to soigner ne bo yo quand tu soigner 2 minutes ezaka zonga na beto mbata ta na zipo display papa so na répondre ba client aye awa ça l'appel ça les 15 minutes abimi abisinga papa yebinga te apesi mbongo te tout nan tsango ba madame soki monsieur madame ça appelle la cabine en 15 minutes c'est l'autre kende okende Bouddha au monde des abouenga na ngai tata nga banda osombe na bouddhisme ozoyoka mais ebi ko considérer bat yo za Bouddha te moniati ko fotiki mandefu ozoyeba to za yo osombe ko yo za nani papa pesa mbongo abenga papa njenga tata on ba ko pede pesa mbongo ko obinini pede ko ni chikano kambo il était na bien tango kambo bo solo na ondele mériable moi je me cache bonjour wala yo kana papa na expliquer yo kali kamde bandaki nga fanda aboui baba jebo sala na lamki na temps te mana za na rendez-vous na bi te mana apprécier sur na bina sukole zwanga ta na se rincer kamba ozo yo ndena obima boy na bibi boy garçon otozaki ne na rendez-vous po fa na kuta lelo na appel masqué na alikota appel na bango continuer na je appel ya Suleiman Kauka. On en a rappelé que c'est très important. Il y a une cabine zoba oh papa na sisi kolobate okende te so na okende obi combien de fois na sali la bilo bat na futa cela la maîtrise toujours de la génération papa na yé mutoza qui n'est bien na solo la na pareil na nga to swana te ka
jours na yo sa cabine de to baby si relation après na zona foot à susu na perdre nos relations na papa est-ce que vous comprenez à ça la peine avec na mutu la téléphone si je comprends bien pesa mbongo te malembe ko la chakute si je comprends bien yo ba futa mbongo ba swali na mutu to swali jali boma oza manière futa mbongo futa mbongo na biboy pesa mbongo na biboy yo kana na biboy yo koko pai ola tsoki joking soki lo nini ya satan na sa moi boy ngai nalati biloko mwasi nyonso olata mpazwa mpepe yo comme toalati biloko ya bachino benga liboma yo moza liboma eske oyebi koza lisumu oyo boy faina za nini bomiyebaka likambo toza lisumu ozobakisa lisumu ya tata papa na nga mona mankaki osepela boyokanga nanu nga na oza konki yo toyoko ndeni obukani oleba tia o plâtre bembe no nyama pesa mbongo bato na bien akanga mesipanga nayebisaki nayoka malili pesa biso mbongo osaleli appel mbongo osala appel pesa biso papa na mutu te ndomoninga boye monsieur tekikana omoni ar tosala bakse fraction ozofinga mono ya bukani estce oyebi maladi mono ya bela omena omona libuma yango egumbami tena tuna oyebi maladi mono ya bela abele maladi lokito masasu na este mwana nanga bitumba obi esime kuna na mbuka na wapo na mbuka liloba lofinga blessé de guerre pone kolo papa pone koto boyte papa zaka mfushina ome me kuna oh ngaba na totika na oh papa toki madame pesa mbongo na biboye papa na okena nge pai te boyebi ngate na mutu te bato balemba na nanga na baguerre basoda bauti guerre baokokanga faut foutre combien 2700 papa 2700 oyebi neti na moponozi combien de basi ya ndumba na mbongo na biso azoba abi pe 2700 mpona mbongo ya bato bozoyekaka matabisi papa na biboye même bible elobi na biso boye on donne ce qu'on a ere nazangi mbongo na opesa bino ka bilo na tamboli nango kitya pantalo mpo kopa bilo na tamboli nango pardon soki obima na mobali nazwa yo oyo asima senge so alipeka oyo naokofinga aso alipeka makasi so alipeka garçon nzo atekaka taba na mariano yo teka bataba naofutele 2500 nazofutele 2700 mais yo futanga 2700 toza na saison sexe sèche voilà nazofutele 2500 lokuna toza na elanga nga moko nazozwa ye en charge pesa 2700 mon frère on a luka eloso mais nazwi bikokoto on a okende papa omoninga tobeta lobiso na yo osala pela nga na mutu te papa okokanga te tika kende omoni so bibiloko luka fo boyeba vosala pele mutu nini alombana kamfushi obeyanga kamfushi azizwa mbongo okopanzana yo omoni yo okopanzana eza likambo bato oyebi deba mutu na makolo te nalobaka no très bien kende te na bokoko bambanse yo ozonga mais tala so nazoyokisanga na abwa mwasi okoki te so massage kamvuzi kende nzela na yo ngai na ke nzela na ngai kamvuzi